Voilà. Bon, mais oh là là. Voilà, bon, mais kako excusez biso moutier. Par rapport. N'habitez ce qui est à connexion. Tout ce qui a problème, ni donc. Oh là là, tout continue. Oh là là. Pour comprendre ma caprice, pour comprendre, hein? Ma caprice. Donc voilà, tout continue toujours. Non, moi, ah là là. Il est pas quoi. Ils ont ma casse, hein? Déjà, c'est bon. Hein? Ouais. Nous avons une connexion au PC. Non, papa m'a bien qui par rapport à. Ouais. C'est ça qu'a monté maté. L'amour c'est le cœur. Hein. C'est ça qu'a monté maté mon lingi sosofo linga pena makina. Yangwana papa vanda kina bana beaucoup li bango bien. C'est ça qu'a likambo monté maninga na lobby. Voilà. C'est ça qu'a monté malikambo bolingo so lingi soso okolinga pena makina. Mais c'est ce que beaucoup de niveau, moi c'est binanga na bana na o. Niveau na ko maté eza maloba moko loba makate eza mabe. Pourquoi beaucoup ma niveau na ngana bana? Mobali jamais ko boya bana ne pona moi si hein. Jamais. Non mais mobali pe siko to loba ke mobali ya boya moi si pona bana. En fait bana on a herbe okola. Ba otika papa ba pe ba obala ba ki oluka mibali na ngo. Papa o ki otika payer mo côté il faut ça na moi c'est pas le to comme ba problème ebele na ba famille papa alinga biso te alinga ka moi c'est pas moi ça ngaka na kisi. Est-ce qu'il y a un peu de poteau pour une kisi? La salaire ah bon? Ah! Voilà, on a fait ce qu'ils appellent parmi c'est bon. On a fait ce problème, nous sous. Mon bal est allé là quand on nous battait pour moi si. Ma fout à rabana. Ah, on m'a la pesa moi si ma cambonioso. Moi si n'a pas chef à la camonde ma baby son des africains. Moi si quand la chef à mon bal c'est la femme qui contrôle la maison. Moi c'est un ministre dans Katenda Kout. Mon bal c'est un président, n'a dirigeant Ramboka premier ministre. Yondo bukanisa mondo monaka tonton makonda azana. Tonton Macron dirigeant Ramboka. Premier ministre m'a dirigeant Ramboka. Les président, mon bal est président, mon bal est un rapport. Au ticket la kinga 1000, na somba ki bonasa, yo sa ile ka rapport, mon bal est président, yo nous premier ministre zo diriger. Ndenge papa na lobby, bien tanti na lobaki, soko boko li bana ya mobali na yo bien. Mais tout ke pa ata bana mo pe ya mobali boko li bango ndenge nini, baba kaka ke mwana soko ala kiso ala muka kaka mama na ye. Okolinga ye mona zo lobaki na tout à l'heure ki cause la tête n'a pas de famille, on a pas linga ba 100%, c'est impossible. Impossible. Non, non, mon avis que bana yimo ko boti ba tata mo se ba linga ba monte. Ben oui, on a moi c'est zarapé zou ande ko na biso na mbongo, bon nyo c'est que na famille moi sinde bazolia, biso mo ko ta problème. Et à combien de fois ce que bali mobile moko amona na mo centime, yo ena bana yaza na bana boss ko yingi ba ndiko na ba linga ba no penza ba mona ki yazo lesa bana muso zo boko la ba mo. Leva tout moi osambela ototaka ba osambela bana bazaka bana donc en tout cas cause na ida ko bakieno pona entre ngai na bana na yo eza vraiment mauvaise idée eza bien te mais c'est quoi idée yake obali no déjà moi si mususu ya ko bengisa bana ba ya bavanda na ndako po ba koma loka occasion porte d'entrée moko ya makelele yo na moi si noto yo na mobali no na ndako omoni me papa na lobaki omoni bana nyoso to ceux qui basent miki okoka ko éduquer ba mais ceux qui m'ont embouti qui ça déjà ayata na 15 ans asa déjà mukoloti ayebi déjà makamboza déjà éducation pour bana ko redresser eza facilité mais tu n'as pas le choix okovanda kaka me ko bengana bana ndeza mabe loba mwana ye moko abima kene mais ya ko bengana bana parce que ba ye bokoza la porte d'entrée te yo mutazu hein makase bosco maman ni tunga pe ana lingi ba papa ba benga mingi et ba maman pe bo benga mais to linga vraiment to yuka idée ya ba papa parce que maman ni tout comment on appelle lelo par exemple ndé to lobi wana eza bana ba yena libala siko mwana oyo mais pourquoi tozo tala ka bana o mobali yena ba tozo potala pete ke bana o pe moi c'est na ba koza pe te bana o te moi bana o moi c'est na bango eza ba kama ko rare baza mabe
Parce que maman sentiment na bango te ata maman dirige te esengo na bango ezaka que maman na biso ata yo sali mwana no mo mabe en considérer te mais imaginez que mwana ya mobali na kosi yo si mwana na biso moto mona kutu mwana penza afige na ye te mais ya mwana no moko penza simizela ke epa boyi ba parents oui mais ata boyi omoni mutema mais mwana oyo ya mbanda mpona ye mwana no moko oki ogogole obengani ye to olobi nde likambo mabe aoyoka pasi osika mais aoconsidéra yango te na mwana mbanda oyebi idénel dossier ezali mpo aza mama na ngai te yapalobinanga bongo yo ozo moto famille recomposé te Karine taba Karine ebanga ta Caleb taba Karine Karine boniko si je repose makasi mpo na yo alors ceux qui ne comprennent moi en gros yo il faut bozala singleton bana bazala te non nga balobi nanga bongo te nga alingana de mbelanga kaka na mwana mais eza en fait ya mambo ekomeli bato nde ezo ede biso otalaka lobi ekomelanga tomoni toyebaka venir te moto oyebaka venir azalaka te ebo soki oyo bwana couple mo ta mosusu mobali aye na mwana yo soki oboti te osani wana kutu eza plus pire ke oyo kutu ke bana baza bosangisi ebo soki bwana couple soit mobali aya na mwana to bana mwasi aboti te ou mwasi aye na bana to mwana mobali aboti te oyebi galère ni couple wana eza nango étant donné que c'est un téléphone pour la commentaire pour deux fois peut-être téléphone il est gâté deux fois tu l'as deux fois parce que moi m'appelle et sonner oyo kaka de ba ko makuna ba commentaire donc c'est vraiment bon landa biso na éviter bon mais quand vraiment ko réagir parce que na moni moi qui si non yo ka yo asko to taka mama bana moi c'est na bana bon siko so bana couple mo ki mobali aye na mwana to aye na bana mais moi c'est siko bobo titi ou bien moi c'est na mwana to bana siko na mobali bobo titi couple na siko zandeni donc voilà c'est na moni maman ni nabi ke ese pesa junior kabana ngo kocha Bernadette Messe Ngumuya ao sepela ba na monde entier tout n'est vraiment que bo sepela bo se retrouver mais maman ni tout siko so net il l'autre bi to honnête ka aussi que osali nyonso mpona ke mama moko abengi alobi ke te il faut bolingo oyo opesa mwana yango ozongisela osiko neti na ka opesi mwana bolingo nyonso yo mama to mpe papa kuti mwasi na bana apesi bana wana bolingo nyonso mbongo natangisi bino classe baekole moko ya bien soki bolingi voyage vacances en tout cas osala nyonso mais ezozala réciproque te na bana Karine oyebi ndenge nakende nakoloba mpe nakobandela omoni mwana oyo yo omemi 9 mwana libongo omilisi libele na mwana oyo ozo bokoli eza kaka différent okoki na kobokola mwana bokola ye bien na retour soki neti mwana na mpe aza bien abongi soki abi akabela yo akokabela yo ta mosusu 50% 60% soki abi apesa mama ne biologique akopesa 90% eza normal. Et ça peut côté Moussoussou. Voilà, la monnaie, comme il a un numéro, je crois, numéro, il y a 07 66 29 93 92. Donc, 92 0 92, voilà. Pour la Belgique. Voilà, donc, numéro, on beng, il y a un qui ça coupe, bon, donc, maman, tu continues. Ou bien, répondre, gars. Non, mais d'accord, répondre dans le bien, il y a qui mon o yo au pesi libéré. Na mona oyo bokoli ezaka ka différent na sine mona oyo kuti bokoli bien mais tant on peut ba retourner cette mère aroba non c'est ma belle-mère eza pe normal biso to mona ke blessera biso ke ba tourner bien aza belle-mère na oza belle-mère na eza normal ce qui pas bongi ata maman na abokola ki était soko abongi ce qui a bien pesa moi ça papa a compensé dans 60% a compensé maman na 80% ou bien 90% et ça paye normal mais dans tout ça en gros beaucoup la caca bien mais voilà c'est comme maman tu peux nous connaître pour éviter ba problème conseil ni yo ko ça paye na bana parce qu'ils ont soupé bon on a biso ba comme ba grande fille ba soupé ba comme ba grand garçon OK yemo peut-être na conscience na ya mon akasa la bien na mutune ya mon ateka ça mabe ebika ke wa no maman na ngate donc ngato lobi na nga na koyo ke la kaka maman na nga za na kini toto chaka Afrique mais non yo ke la kaka maman na nga opeton sous aza ana poto donc voilà oh là là on a fini ouais ah
Donc, naïbité na place na maman ni tout. Bon, c'est la activé, bon limbisa. Nacha nene et kataki, hein. Voilà. Nacha Bluetooth pour herbo benga. Boko tambala moko. Conseil nini opesa neti na bana bongo maman ni tout. Mwana o iya ebinete kasala mabe ya ebike oza mama na ngate oza papa na ngate abenga de mobala mama bango tonton. To mwana azo benga mwasa papa ne déjà tonti parce que ebike papa na nga eza yote. Conseil nini opesa. Voilà ce que c'est éducation. Si on benga mobile maman tonton, les que maman muta a toléré abenga tonton. Balabi makanga papa maman to benga ki papa. Bosko yo neno linga bana oyo bazo boko lelo ba benga mobile na tonton. Non, il faut imposer bango ki aza papa. Ou imposer bango ki aza maman. Bana bako taka la makambo ba parenté. Il faut pour qu'on soit na bana ngoti. Et na maman peut tout kabona déjà. Maman abino akenda akoma ko la vie na ye. Nga pe na la vie na nga. Oyo pe na bali aza maman bo pe se respect na ye parce que aza maman. Ce que aza bana malam ko yima yimezanga kana ngote Karine. Ezala kana ko yima yimezanga ka te. En gros faut supporter. Oh là là. N'habitez place la fini. En attendant, tous c'est la appel Nabino. Tous c'est la vraiment appel. N'habitez sur la fini à Pindenge et Beta bon. Ok, il faut se battre ma bengi appel et les cas direct. On a besoin vraiment il y a ma réaction Nabino parce que ça makambo oyo ezo salam en fait. Ils ont mambo batulelo batikali lo ba célibataire ba no belé ba comme na nzela. Nicolo ya kozwana donc il y a ma peine malgré. Oui, allô? Oh là là. Oui, allô? Oh là là. On a fini ma peau. Désolé, bon, me connais, ça dit tout, on a place, on a fini la baffle. On les appelle les cas. Je ne sais pas comment ils ont les quartiers. N'habitez la fini ma peau. Là 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 là. C'est ma bengue normalement, donc il faut élever là. Ah, voilà, maman, ni te siko pour nanga. Et là, on a une est-ce que mon bali oyo a déjà na banane et aka important bana banane pe ba grande fille au lieu que ezara ba problème ya okabona ina maman notre kali na bana ozo sous po baza na incompréhension na bana pona kimeza est-ce qu'il faut kaka bana to ko kini ko vendre ni célibataire bani ba grande fille to ba grand garçon ba lambela ka bon ba besoin personnel bana to ba pesa ba besoin personnel bana ba pesa yo saka na bolingo ouais. Bana baza bana mobali aza mobali mwasi pe aza mwasi ouais. Voilà c'est comme au que benga ba signaler déjà c'est bon mais et puis la blé normalement mais ndenge et puis la couleur oui allô oui allô bonsoir oui bonsoir la baronne oui maman bonne année bonne année la baronne bonne année la maman bonne année. Oui, mon élève, en fait, la a participé à ce sujet. On a fait la famille recomposée, la mobile, na bana, on a fait la administration. Mais le problème est dans la cas, surtout pour la question de ma maman. Au bas, maman, premièrement, il faut vraiment la mobile, le roi, moi, la yona. Ni bien que moi, le bon, pour qu'on gère, coupe la bien. Parce que moi, si on a tout dans la soki yo mama oteka na mutu noke aza mwana mobali ezala mpasi mpo noba na libala nofonti donc po yeba kosala la part des choses autant que mama mpo nango leka kogere bien. Maman Dimne Kuna, merci beaucoup. Oui, alors, on la parole. Si, mais Dimne Kuna, c'est pour Bengi Dimne à la télé, pardon. D'accord, désolé. Donc, on est là pour le quoi. Donc, le but, en bref, il n'y a pas de travail du tout dans maman. Donc, on a des balles là. Aussi, on va dans la banane. Il faut pas faire tout que les balles, les balles, il faut accepter balles en niveau balles pour la coupe mais à la bien. Je sais que parfois, il faut arriver dans la situation difficile. Balles va montrer au respect au nini. Mais premièrement, il faut le comprendre, il va côté à la part de choses quoi. Je pense que dans mon coup, c'est ça voilà. Merci beaucoup. Aux on a raison, ça bon hein. Tout comme peut mobile fata la kake bana ndana bika soko lingi soso olingi na makita muyo déjà olingi mobile azana bana il faut ça la motema munene
obligé que na lingi mobali aza na bana baku ekobanda koya ou olingi mobali aza na bana te ovandi na yo moko ou ntango ondimi aza na bana fo ozala motema monene tout comme mpe mobali so alingi mwasi aza na bana fo aza motema monene mpo ntie jamais mona pa komanke mpe mobali no respect ezaka teke bana yatika bana ya mwasi moto bazalaka bien non babotaka mwana babotaka motema te okoki koedike bana na ndenge nyonso mais na fopa mpe papa asenge mpe elanga mpe mai ye mpe ya moninga mwasi na mabe mwana nza kuna te ezalaka donc fo kozaka motema monene kosupporte kosisupporte kaka nde bible bake l'effort supporte le faible voilà L'accepter vraiment, bisous, bisous, la dino, bisous, la parole, bisous, ma mère, bisous, bisous, merci beaucoup, bisous. Voilà, bisous, bisous. Mais ma mère, il y a un qui, normalement, même, il y a maman, le moi, si moutou, a dirigé à Kanda. Mais oui, mais n'a pas wana les sous, moi, c'est dirigeant, moi, si m'ta la décision, ils ont pesco parmi, biloko, au peu, au monde, puis qu'il y a une famille, mobile, et simbate. Bon, bon, mon a qu'un dengue, yon de qu'on a biso à ballon, mais yon topia ka décision. Yo, yana bana libala, mais yo, mutozoko, isa, yo, et bien, il s'appelle mobile, le coin de mon imibala, poto, le bas, il a respect. Parce que Maramounios, oui, mais la poto, on a respect, non, le et à kaka on va tenir à kaka on dit mobile nanga problème mais yé mon quoi et puis mobile obanga ba bois que les bloli bana mobile obanga ya ba facture ya ke belé ba mai ba ko mudo mobile ana lilobate bike munde la pesa ndé ala lilobate soki voilà ayaka na iloko te mais mobile ko abimaka na tonga ke na musala la taka pantalon ceinture vraiment ayaka na iloko mo sa lobane bote mibali ko donc il faut respecter quand mibali azana iloko sans iloko mobile toke de gauche toke de droite moi si ato ozana ba million soki mobali azopesa kata 10 euros okosepela kaka yo moko ba na ngota pesa boso akina mo ebele mobali aza improductif ayaka na eloko te na moindre pepe okopesa langage moko mabe na facilité ke na boko biloko libanda mobali afutaka penza loyer na ye ya futaka loyer osuma bloko le bloko mobali mo so boke biloko libanda okokata. Voilà, oui, alors bonsoir. Bonsoir. Maman, comment on l'appelle? Karim Okondi, bonsoir. Bonsoir, papa, bonne fête. Zali, papa, Mokolo, Motaye, Badani, Basale, la grande moi, la montée. Oui, papa, je crois que. Il faut monter le Vanzang à Botama à Congo. On va dans le débat à Bino. Et comme il a dit que papa, il faut intervenir. D'abord, devant la bino, ils allaient mal placés parce que tous allaient beaucoup débattre par rapport à l'Europe. On a un motif à l'Ibosomé, tout le temps, il y a mis balai, tout le temps, qui vont nous amener. Nzambe, il faut tenir surtout de la Ganzambe. Mais Nzambe fait à l'objet. Ma condiate ezali papa na maman. Biso to respectera tout papa na maman parce que libala ezali kambo batumi balete. Libala ezali kambo ya famille. Il faut ba famille va s'accorder et puis libala ezala mugamu. Nzambe ya Congo asala que libala et ali encadrer la famille. Noko azana rôle na ye, maman azana rôle na ye, papa azana rôle na ye, mwana pe azana rôle na ye. Yango tobotana mibeko wana tokoma na libanda. Bozali bolanda na banda mama. Tolanda papa. Pardon, soko ye libala. Yo te moto ye libala. Famille na yo te moto ye kobala. Tango famille na yo ye kobala, ezali kopesa ba garantie ya libala bozali kosala wana. Donc, ba famille ekoloba ke mwana na biso azoki ya libala kala mokumba oyo azomema na famille wana. Garantie ya mwata kozwango na famille ya mobali. Garantie la famille à moitié. Donc, beaucoup de gens tout. Beaucoup de gens ont la station rouge. Depuis la temps où on a pasteur à remplacer famille, il y a un plateau bas de tabac. Donc, ma attirant tes athées. Donc, ma belle a dit que ma île de Sawana. Tu vois qu'à Nyoto, on a tout la naraga, oya baninga, oya baningele. Ville fonctionnaire, ça bon moté. Ni bon, ma balle les a au Koufa. Quand il y a pas la 5, 10, 15, la balle les a du Camotin. Mais les Camboués à la comment peut faire la garantie dans l'Ibala, voilà. Parce que
moi si soka juri kamonaka tanda ko akoki kosamba na mobali te il faut asamba na ndeko ya mobali o ya mwasi o te benga ka noko basala ba noko ya ni noko ali représenter ya mwasi en face ya mobali donc maman a la charge ya bana kaka de 0 à 12 ans wana maman va faire responsabilité ya bana mais moi na pas comme quand il est déjà 12 ans 13 ans 14 ans la fait sa responsabilité dans noko. Ok, moi na komi koye ba makambani banda noko moto a komi ko da responsabilité. Donc ce qui est kambela na ko mobali akoswana na moitié. Akobenga noko c'est-à-dire kana ya moitié pour na ba solo la makambo oyo ezotala te na ndako. Papa Bolimbi s'il te plaît papa. S'il te plaît papa. Ba bende la ngo ba mur hein. Papa s'il te plaît. Mur parce que moi, si à côté qu'on n'aura jamais, on passe dans mon bail. S'il te plaît, papa. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Aujourd'hui, la responsabilité à mon avis, c'est que c'est que vous avez matriarcat. Ah non, on a l'école, on a un patriarcat, on a un patriarcat. Biso pas na biso valeur, ils n'auront pas à maman, ils n'auront pas papa. On a mon loup bangai. Oui, pas la biso non comme biso bana bakenda pa batata moi c'est bakenda pa bano côté et puis mobali ya moluba ko linga te ndeko kwa mwasi na ye et pas ba papa et pas ba maman te puis mobali ya moluba ko linga te ndeko kwa mwasi na ye ko diriger ndako mambo tali bana na ye na balube le karate ozolandanga malamu te sina landi olobi ba noko nde ba yaka kosani ceux qui mona komi na 12 ans responsabilité comme na noko ceux qui problème ezali mwasi na mobali mwasi akosamba nde na kana ya mobali donc ndeko ya mwasi te wana ba matriarcat biso na ndenge baluba bapesela mbongo mabala baluba kutu papa bapesa kutu oya siko kutu nde bakomi lokoso bakomi osenga mbongo mabala mais baluba oya biso bakala bayaya babalaka ba papa babalaka ba famille baluba soko ke ko bala bakoyebisa yo bala mwasi na ndenge olingi ceux qui te va pesa yo ata gratuit bala basa nga symbole ceux comme makambo ba facture mais on a le vendre symbole wana te mais pas yango ngala le papa tant que moluba nazana bota mi moluba ti lo na moluba biso noko akoki ko ya ko diriger nda côté et pas na biso baluba et sala olingo changer maloba nanga na lobi ko diriger te ba ko ki pa ya ko za responsabilité te bana zara ya mobali bazara ya mwasi te na ekolo na ngai Ndeko na ngai kotu na ngai papa ndeko na ngai mobali aza na droit na bana te yoka malamu yani kama kosidikate non nga sidiki na ngata na Congo toko lokoli baluba nengo lobeli ke baluba baza ba patriarcat mais ata pe bangala non et pas Congo non ba Congo ba patriarcat Bangala baba patriarcat. Ah non, Bangala baba patriarcat, baba matriarcat. Yondo yebite. Olimbi sangata musala na kubunga. Yoka. Matriarcat et ça la makaka et pas ya mindele. Matriarcat et ça la makaka et pas ya mindele, moi ça comme makamurumu. C'est ça le matriarcat. C'est-à-dire que c'est l'homme qui coiffe. Or que n'avait colonna biso. Moitié à matriarcat. Nous on a peut-être un bon walibala parce que quand on va la moitié, on va dire qu'il matriarcat n'a été. C'est quoi? Il faut expliquer dans la base parce que comme moi débat, la balle à quoi la ligne, la balle à ezali engagement, ou le famille à mobile exact au soir, la mise sur la famille à moitié. Là la base de la tête, moitié n'a pas de balle à problème ma botte n'a pas de moi. Symbole à l'Iba les Alakawana. Là, elle est locale à 50 quasi à l'école ou bien à l'année. Et là, symbole que ça, votre balana, ma responsable, il y a famille, bazo monana. C'est-à-dire que moi, si, ce moi qui n'a pas eu à bosser, la bossure n'a moi qui n'a pas fait. Il faut la distangaï, aux gens à l'obé, na noko ya bana, na samba na noko ya mwana. Ndenge moko soki mwasi na ngai ayena mobulu na kati ya libota na koloba na mwasi te na kobenga oyo azali noko c'est-à-dire noko na ye ote na samba na ye nga na balaki mwasi napesaki bino symbole na bino
comment moi, tu n'as pas eu voilà une société africaine de Tambolaka. Merci, papa. Elle dépend de cas d'Abicolo, papa. On fasse là mon bail. Elle dépend de l'Abicolo, papa. Tout ce bazar, voilà. En majorité, c'est un bongo. Voilà les balles de Zalaka. Merci. Le quoi, tu vas quitter toi apprendre, c'est bien. Toujours à la débat. Toujours à la débat là-dessus. Papa, tu vas ébeler, bazo benga, il faut bozaka moi mon c'est pour te permettre un peu de comme ça. Mais parce que tu vas côté à ma lame, parce que ça dit que c'est Nicolas Sable Boningana. Tu vas dire que maman Eliane. Qui papa. Donc, problème des alliés ni na boloba. Problème des alliés que ceux qui nous bala et ça la ni na bosembo. Ata papa wana yena bana 10 na libala. Ata maman wana yena bana 20 et vous allez nango bolam. Parce que ba poignon surtout les alliés na ba mur. Moi na ceux qui a tengami ba yini ba ozo sa moi na ndela. Papa yo na famille recomposée. On le dit? Est-ce que vous avez une famille recomposée, papa? Ben, dans la famille composée, ma carte. Vous avez une famille recomposée? Moi, c'est un abana, vous pouvez un abana. Oui, dans la famille recomposée. Moi, je suis chrétien. Voilà, donc le problème, c'est que. Moi, c'est la moitié de la vie du Cambo, la moitié de la moitié de la natte, la moitié de la moitié de la parce que nous avons eu. On a dit que tata moi si tout à l'heure il y a pas qui non encore. Merci beaucoup papa. Comment il Cambo à moitié de mon bail. Pour tout ça na château rouge, le loco bala n'est pas le maire après tant que le bébé na kuna bwana mototé. Bon nous avons ninga na bala bala ko tamba. Bon merci na piki baninga ba intervenir hein. Merci papa. Bon dima beaucoup qu'on a dit noter, c'est ça le problème. Comment on parle dans l'indéna d'Indélé? Comment on parle dans la pasteur, comment on parle dans la balle à battre? Ils ont ma belle macaque. Merci beaucoup, papa. Parce que pasteur a comme balle sa moitié. Ils ont ma camba makila. Parce que tout ça, la minute au Kunda Kabato, dans l'Ibota. Ceux qui m'ont accouché, au moins, on a fait famille, ou le balle il faut bailler un drap, bailler un élo pour bouiller. Et ça, le macabongo. Mais juste ma soeur, il m'a engogi, c'est quand tu te va voter dans le bureau. Donc, vous voyez, pour respecter, bah, bon, tu dans la légende. Papa. Merci, maman. Oui, merci beaucoup. Hein? Voilà, toi qui n'as besoin, papa va bien sentir, papa, 10 minutes. Papa, c'est défoulé. En tout cas, merci beaucoup. C'est bon, ben c'est bon, il toujours place au tal, un téléphone, ordinateur, la télé, bon, dîner toujours au volume. Pour toi, Kanato sur le bien, merci pour l'appel à papa, merci pour l'appel à Moni et que tu as vraiment ébellé. Donc, et ça bien parce que toi, on s'est retrouvé dans moi. Mais maman, il y a un cas de bandé que maman va sous question. Dès non, par rapport, il y a Bassi. Les paysans cause moi au mibali et papa c'est que c'est parmi biloko lelo mibali ebele ba Sili Valère on est loko le maté pour bon futande moi simbo moi simta kinaka moi simta ole sambana no utana ngo ba Afrique donc yo on est loko le maté ata moi si azonginda ko leta soko lingo ba ko biso au futa gaz ba facture au moins il y a boîte de lettres nami kumba bana no on laisse na obokola mais soko yo olingi pe olesa bon soko olesa ba no betela ngotangwa na te kasi yango ezape parmi biloko lelo sisi ba papa Valère po oyana bana moi si mtazolesa ndako osanya so papa eza isu na liloba te mais faut tana ya papa mais oui faute nena ndene o to na mboka ya ba charge te carré yo zana no pas mami ni awati zango ozo moi et pas na yo mo on m'a mis dans bon monde pour prendre un peu pour bon monde tout ça on va na pototé tu vois mais comment yo mutu vraiment na conscience oza mobile libala otika la moi c'est charge parce que la moi c'est charge sur tout temps il faut bimo ke ndoko nuka yo ena 50 ngana ena 30 to sangisi moi mobile za na valeur makasi ko leka moi si donc na wana siko ko pesa conseil parce que papa mususu eza musali eza te ka bo sala yo mo ebi ba misala poto esengo za na mukanda ma oboye esengo formation ma oboye esenga mambo ebele OK na minute na mo sala eza te mais ozana bana na yo na minute moi si mtazo sa mambo nyonso kimia ezala te na ndako parce que mwana no le kakabo fongoli mais moto c'est fatigué ne ko lo bana ba mwana yo bakanga kuna po erego ya awane lo côté mobile slipé Valère même na miso ba pa ya bongo pe belle famille
bolinga te Déjà, bomona ke yana biso akoma ne esclave akoma kizengi akende okutana na mwasi moko boya boye te loba bato bana musika biso so toyebi ke ba charge za partager donc moto bakiyana biso akoma kizengi azate po ba charge za partager soko oza na yaya ya ndenge wana atikela mwasi charge ba yaya telema pozala na valeur kende luka musala kende luka musala oza ba responsabilité ya kimobali na yo c'est tout. Voilà, merci beaucoup. On a exemple maman nit de boyo comme réponse. Je crois que vous c'est là pour nous on a fait ma commentaire en tout cas bah c'est peli na émission pe na sija lelo téléphone ebiso ils a toujours polele. Bon maman nit siko pour na conseil. Pour biso to beta mingi c'était na bana mobali ya ina bango. Et to le bela nyonso na bana moi c'est ma façon ba et toucher quand yondo zokende na côté wana. Ngala la côté kuna te yondo zokende côté mingi ya bana o mobali ya ina bango côté zokende mingi yango ngala côté kuna te ngala na katikati. Mais pour nous maman il faut opé ça ba jeune opé ça ba mo conseil aucun conseil ba jeune akutana na mwasi ana mwana to mobali ana mwana pour na yo mutenga bala et biso te maman idinga na besoin na bala menaza la calme. Est-ce que na kokoza pe calme na mwasi o na kutie na mwana to ngape le na bota te fona kapeka mwasi ya bota te to mobali ya bota te to bandi fina biso ensemble ndenge na okay fimo ko lo bobina lingara so ki na ba na bandi à zéro na boti mwana ngani biso na lengela mwana mobali peut en lengela mwana mais pour sauver zambali ya sabota yo roboti ayene mamba bana sia misana do ata mwana olela ata lele o sale lo bote tika e wana na mbete ko nini ando ta yo zolenga azolela na pesa libele pesa bibliothèque au monde et ça on dirait moi c'est pas mon hein na kilo moto lenga kama liboso mais on dirait est-ce qu'il ndeka na nini ne moko bon to ebaka na biso avenir te to mona ba ko to mona pe na no mona te ke mosa na zemi ya liboso na mobali ba kaboni atiki pe mona na limwake atiki mo za na zemi ko ba kaboni pe akepe ezala kana ngote ezala kana ngoyo si ezalaka mosa za zemi mobali atiki pa sali na akei ezaka batu mibale so bakutani bayokana so batu mibale bakutani bayokani bolingo e dominer nyonso tout yo ko lo balelo ke muta ko lo balelo ke na linka mobali oyo aboti te ngapi na aboti te bon problème te nzamba sali pe grâce lo samone ko kisami okotela mobali abota po boti abota te boti te bolingani te encore boti mobali yango accident et vie akufi kotikali na mona tu vas pas te remarier pour mobali na kufa ki akenda ki non oko baka ana refaire vie kaka sasa nini akufi déjà. Est-ce que yo comme il peut s'appeler le dit que non il faut pas la mobile on a beau aussi le temps que vous en avez. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir maman, bonne fête. Bonsoir. Maman Karine, na bingi taka vraiment que pour la maman Kambo nous faisons les cas na c'est pas là qui soko ko ko yo kamata mwa mpe. Ouais, Makambuni. Maman Karine na lobby que makambo nous faisons les cas ya mabe ya kofinga ba réponse nango ezosala kitoko te na part na ngai na ndenge ke soki yo zoloba ozo répondre batuana bazofinga baparent omoni te ke ezosala kitoko te. En fait, oza hors sujet makambo loba na comprendre te batbo finga ozo répondre hors sujet na biso lelo ezali avantage na désavantage ya okuta mobali na mwana to kobala mwasi o aza déjà na bana donc nde mamto lobe ya lelo siko. Limbisa. Ok, merci maman. Voilà. Merci beaucoup. Donc, continuez toujours. Tous en abisso kaka en direct dans la sujet d'abisso quand on a on est bise qui bino donc mamélia non peut s'absorber avantage n'a pas désavantage nango que au moni peut que aux aki pe na libala non on ngi pe bobala na moi si au putain pe na moi so abota te ko bota te mais est arrivé pe que soit moi c'est un accident ku foti kalina moi. On a choisi il faut bala mais er ce ko bali moi si wana na mwana na yo ezo simba te moi si pe biso ke nanga na mwana no pona
olingi le montre hein ben oh kasi eza parmi biloko nde kabolaka bato moni mobali ana choix te comment le yebisa mobali nanga mwana pona mibali bebaka na choix te tomona bana belele oyo bakoma libanda po nini mwasi ya papa toyokana na ye te papa mpe azolinga mpe kocomprendre te toexplike papa ndenge nyonso tokomona ndira aza na kisi envoûte papa boye lelo bana ebele yango bazalaka mpe na bakanda bapapa na bango ke abima na ndako to mosoki ovandi mpe bacamarade baviole ye to akota vi lelo ya koyiba kobuka na bamagasin po papa na mbongo mais vu que na mama wana babandaki koyokana te abaya mpe na papa na ke lelo moni lelo mpe mwana komi na mbongo mais ayidaka nani papa ni te toyoka yango mingi mpe bacamarade ke anga papa nanga kufa te na bomoi mais mwasi na ndo anyokola nga papa lobelo te nde nazwi mbongo olobi mpe kabanda konyokola jamais soki ozonyokola ye te mais eza oke onyokola te eya na baka mosusu oyo atie déjà ke oa parent na ye te bon ezaka mambo éducation puis mpe motema motu na motu nde akomandaka motema na ye bon papa palobi na mwasi lokolo olingi nga na bana na ngai ezosimba te nga nazokende na bana nanga otika célibataire po to ndako bapesaka na kombo mwasi makambo nyonso baza ata mwa de mwade wana mpe bon bazanika ata moko bazanika moko likambo bolingo yo fo osala partout le mo osengisa kaka mwasi na bana bayokana bakoyokana na bango 100% te moi bazalaka kaka na kimia babundaka te baswanaka te c'est tout yango ekoma ata mosusu papa komopia mpe bana nene mbongo na ndenge obatama non basala mwa babesoin na bango mpona mama mwana asenga mama banjenike eza te mwana soki ozolinga te ke papa apesa bana na ye wana eza mabe non il faut apesa bana nete mpona nini po ata papa apesi mwana 50 euro ata apesi 100 euro yo ozwa 200 ozwa 300 epuis soki oza na motema mabe na bana na baninga bana yo mpe bakopambolama te mokili echange bato bakoma osambela te so oza motema mabe na bana baninga ozonyokola omona bana yo ozonyokola oyeba kobonga oyo ayeba kobonga te mais lelo mama ni siko bana balibanda lelo abima mpo ayokanaka te na mobali ya mama na ye ke lelo abongi yo conseil nini que il faut aider papa na lokwa papa na ye koaider eza obligation te okopesa nano mona te ke mais ngala na kendaki dernièrement tano oti Kinshasa mama moko asalaka kwanga nasombi kwanga pane le koyebika ngai mweka mga ba émission na balabala mama na osala kwanga mabia na bana poto me bakipakete pour nini parce que bana ngolo kwa bamusu bazabi ya moko na libala lokola abotaki te balobi ke mama na yo aza ndoki mais mama na ye abokole na mbasaki baza mibale ana mwana moko mwasi moko aza ya mobali abokoli bango na pasi baza kutu na papa te mama asalaka kwanga asali par tous les moyens ke bamama biso kama yela asali par tous les moyens atindi bango na poto ya mbali abali mwasi bandi kobota ya mwasi bandi kobota te akanyi mama ndoki asalisaka mama nete heureusement ya mobali azalaki ya mobali moto asalisa mama to bakebana basi bazaka trop mama mais aboko osalisa mama na ye est ce que azalaki mwana mbanda ezalaki kama motema voilà je crois que bolanda mama nitu tokomi vraiment comme nasuka ko mama nitu il faut akende bao bana ba question bo poser mama nitu mbango parce que moi ngonge epusani mama nitu akomi okende nga na part nanga na loka merci mama nitu na ndenge ondima lelo ozala invitation na biso namoni plus de 100 personnes baza en ligne bolanda yo donc merci na vraiment voilà merci na Junior Kabanango coach Motema Chemin d'Or Bernadette Masengumo ya Blondine Omar la présidente internationale na bossa pété Germaine Olungu maman présidente Elle Paris, na bossa pété équipe nationale à Kinshasa, le Kechu, Jaël Show, ma copine family, Cynthia Wadol na musika, Barina Miri, Janvier Mangoke, Nyamakor Junior Diaz, Opegi Titan, na monipe Pamela. Au moins, tu as bandit na Pamela, est-ce qu'on a en France? Na bossa pété Pamela, double brassard, Afi, Laura Boakagnon, Sota, et puis na bossa pété tonton JV, Glody Diasou, Kamote Maya, Papa Tracy, Melenga Pro, donc, ban membre Nyon, na bossa pété Ya Myriam Mokonzi, Ya Moto, Moté ma tonton Iron, ban Nyon, donc, gros bisous na bino, maman, il y a un psycho, tout comme vraiment cochité. Na habité conseil nini occupé ça na batunion sont vraiment brutal parce que na mon occupé ça déjà ba maman conseil au PCP ba na conseil mais conseil nini siko okoki kopé ça to idée ni occupé ça na ba papa ba se comporter et mobile no et moi c'est le rapport ya bana na bana pe ba ina rapport ils le contraire na o maman lobaki et tant que papa wana il faut okata les kamondeni il faut que la moi si pour na bana no ba respecter kai ba kaza maman
to lokola bana bana tu on il faut papa jouer en ndeni déjà moni eloko yo babengi famille récomposée eza eloko mo ya passe eza na passe makasi famille récomposée ceux qui boza na kati ndako ya libala bo souhaiter divorce te ko souhaiter te que na divorcer pour le but je vais encore me remarier yango nde famille récomposée ezalaka passe omoni balobaka kelinga mobali akufela mwasi mais oyo a divorce oui allô bonsoir. Allô? Oui, bonsoir maman, bonne fête. Allô, bonsoir. Maman dimne kuna bozo katese bobengi bo dimna kae. Merci pareillement. Ouais. Je crois qu'ici je n'habite ça maman. Maman, question Karine Boni santé, maman Eliane Boni, maman Koussa. Ça va bien. Maman dimne kuna. Maman, chaque téléphone nous a lito il dimne place aux autres à la bisso. Oh là là. Ouais, question ngai na comprendre le pour la moine. Question ngai zali par rapport à ndenge bozali par rapport à vacances na ba désavantages par rapport à bana. Ouais. Oui, loba maman. Ouais, parce que tout le monde a bâti mususu. Parce que déjà la photo jamais mobile à bana pas moi c'est. La plupart des cas basi mibali mutubayaka parce que nanda kwa basi pour biso peut-être par rapport à droit moi ça go qui n'est pas mobile des amis mobile mutayaka nanda kwa moi c'est mobile peut soit ça qui divorce na moi finaye ils arake à baba la baya vacances mais dans ka moi pas mobile ba ke azui bana maman mota ko linga pesa moi na pas mobile ba ke vana kwa bana et pour ce que ils ala ka mibali mususu ya ba photo pe ba taper ba jip côté mususu biso pe ba mama tango mobali azana bana na ye fo yeba koye kofongola motema ndenge mobali wana azolesa oyo akuti epa na yo oyeba mpe kozomisela mpe oyo esika ya uti parce que tango tolingaka mibali lelo tokomaka nalingi mobali ano nayebiki abota tango nayebiki conscience na nga mo ezosala ke wi mobali oyo abota totanki mobali ana bota ayeki akutenga na bana mpe onga mpe na bota na ye te mais tant que azobimisa ne jusqu'à ta 10 euros pour apparticiper même na kolia ya bana ya miliki il faut na penser aussi mpe ke bana oyo esika uti il faut mpe balia parce que ata bakolia ya 100% te mais quand même ata moi 10% moi 20% baza mpe na 3 mais biso bamama eya lelo parce que nazokondane mingi biso bamama parce que la plupart sont dit 100% par rapport à ma maman. Tous attendent 30% ma maman, autant tout ça mon thème à mon dit ma moi na moninga. Surtout la photo. Donc 30% autant dit ma recharge à moninga. Et dans la rata sous moi la koya na ndaku, autant la tamsu au bagaka ma pesa kaka beaucoup plus na moi na oyo a uti libanda. Tamsu sous moi na oyo a eu place à plus. Mais au monde en tout le monde parce que moi na yambanda donc tu as déjà que mutu yambanda au que tant sous mutu azaki liboso azo penser na yote parce que tant mutu déjà a ju moi na ye alubi que non moi na que les vacances papa aibi que atindi moi na kwa ya mutu OK baza ko partager le moko si là donc azana confiance aussi mais que tout comme ça ko la ki ça mais azana confiance ya ko pesa mwana. Bon, maman musuba pia raté on va faire que non nalingi mwana na ki de kula te parce que un moko to baka pourquoi maman zokanga mwana akende pa papa na ete un moto kondana ka aussi maman alingi te mwana akende pa ya papa na OK ezala ka biso ba maman un moto mona ka pe musika ozoba ke oui na yebi biso ba maman de to nenge to tambola ka même si ko za la yote obi ke na yebi nenge ba maman nenge batambola conseil sur ezali par rapport au souci ya papa tant ozana mwasi na ndako tango ozana bana bana bazali ya deux pays na façon nini mama oyo okuti bana oyo na mama mususu mama oyo ayopo ya tango ozana ndako même si mama zoloba ke aza contre bana oyo ya na bango
il faut aller na katikati, il faut aller na mot. Il y a aussi papa musuba na mot à dire te. Ta musu bana baye vacances, ta musu baye ta musu de la semaine muna maman la musu sazo me mabana musu o baye vacances na mais papa zota la kabwe. On dit mutu aussi ba laisser le mo boy azala mot à dire te parce que pour la nini ayeki ko kota na ndako ya mwasi. Même si on kota na ndako ya mwasi, il faut dans mot à dire parce que moi na ya kala azalaka, mais moi aussi à kala azalaka. Surtout là papa faut pas penser aussi à ça parce que moi na kala azalaka, mais moi ça kala azalaka. Mais ma papa va bosser la tout wana. Donc bazo la kala ke oui te moi na oyo ayepa ko belanga libala na mosi na ngai te yete parce que biso ba maman makamwana les karaté la biso ba maman ke mobali ulingani na ye aye acha loi par rapport ki asa to kabola na mwana biso ba momele kate to tele mama nda mobi non oya za mwana langa o liboko na ngai oyo ete yete oyo irite langa oyo ndamba litoi langa to kitomona ka bana soko tuke na bana ozoko adorer bana parce que lelo mobala koza la te okotika na bana na oseko na seko mwana kolongolo salite mwana kosana seligi mais mobala osima nzela okende. Donc ma papa il faut pas gagner bali tant bazo kabwana basi bazo yeba ke bana wana bazaba innocent batu ya pamba bazaba na batu bayena mukili il faut pas yeba continuer ba responsabilité la bango tina suka. Donc c'est ça on va ngana participer na moi et le sujet wana. En tout cas merci beaucoup maman, merci. Ah non maman font les parenthèses sous il y a surtout ma papa des na facilité ya ko boa qui sabana pour na moi ici ana facilité ya carbone na bana ni pour na moi ici ana facilité ya carbone na moi na majorité ils ara pas ce monde moi senzima akabona na moi ni pour na mobile moi c'est on dit mal la tali banda na bana na ye mais papa c'est facile maman peut ses rapport moi bana na yo journal na ça yo les leçons so qui ta bandeli au monde que papa en zana mpe mamuku semba moko ya ki osokoli porte ya poleli soko lingio banda vino soit on la libanda ok akokipe ko calmer moi c'est neto avandi si mon metom so pas avandi ça et comme il dit trop papa on a facilité on a yoti kabana maintenant qui maman lobi a fond parenthèse tout ça mais bana on a yo papa zo bosana ke ba lito ina yo parti no nzoto loboko to lokolo pour moi na kala kati. Mais moi, c'est à Kalasala. On a dit tout à l'heure que moi, si déjà, pour le banamobali, pour entrer dans la banane et le bamakate, ça, ma béo, ça, la mobomote. Pour avoir ce bokende, dans un mois, c'est mon la peine à banane. Donc, moi, si on le banamobali, naïke, pour entrer dans la bape militaire, Karine, on tout là. Ah ouais. Ah, maman. Au moins, la peine, moi, mon bal est banane. Ah, c'est bon, le problème est athée, hein. La tika na banane, yo kende. Ce que yo kukoto qui. Ozoka mobali azana bana obi azangi bana donc bolingo ka yele kaka nyonso olingi soso linga na maki olingi mobali linga bana na yo olingi pe moi sasa na bana linga bana bosangisa bokola bana point barre. Voilà, merci beaucoup maman Nito Komi vraiment la souka pour le bitara ba qui faut que on sala na yo pe voilà vraiment merci beaucoup la présence pour mon imba na chez mon compte officiel ba CP na moi commentaire félicitations ouais oh maman Nito maman regardez depuis qu'ils sont enfants le nzamba sungi to kuta ni pe sous na ça ba bolingo na epse rone et puis c'est en terrain Éthiopia. Donc pour nous remercier ce que moi lilo barba anya so lando chez Mokonzi. En tout cas bana nso ba chez Mokonzi ngai sengo nangeza kake tant ça ben mission dans un monde vraiment vraiment présent bazo répondre vraiment en tout cas ba positivité ezebele. Bon continuer bongo ko soutenir Karine Nabino la baronne Nabino au bolingaka en tout cas ça m'a plaisir makasi ba continuer surtout na monde qui ka tango bani na monde comme na plus de 8000 abonnés et la question qui en tout cas batu balingi makasi continue ko ça musala non il y a bien ngana ko peso conseil na caméra te ngana auto solaka na privé conseil à maman. Voilà. Merci beaucoup maman Nito pesa papa mbote ba grande fille son beauté. Donc bana chez Mokonzi en tout cas ngamo pe na esenga za liboso na bino toujours comme d'hab ça me bino pe beaucoup ma famille donc ma partie na ngape. Donc ça fait le mobile mon gars attendez ben moi non, yo ma fan na yo ya ke ma fan parce que ma photo déjà dans
eza na baexemple mpona olakisa bango kote bazalaka donc baza mpenza na kati ya motema we nde nayebisa bango dondi aza bien dondi topesa mpe mbote topesa mbote mama ni topesa mbote ye kutu ye akotaka donke ayoki ka ndambo abimi ere tosisala banzo répétele yo makambo olobaki yoka nga na kati ya nanga kote fi moko abengaki kote motu moko alobaki boye donc voilà merci beaucoup mama Nitou je crois rendez-vous ka nde tosali donc lelo bomoni lelo kende tozalaki na Karine mais rendez-vous mosusu ezali oyo ekozala émission lelo ezalaki ya Karine mais ya maman Elia Nitou ekozala jeudi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup maman Nitou. Tokaboy na yo à jeudi hein. Voilà. OK, merci ko pe na bina kabwana bino na besoin il y a 2 appels kaka nde balora. Hein? Matamisi, mwana suka quoi. Mwana suka la mamimi. Mamimi. Bon, à côté de la chambre. Mamimi. Mamimi. Oh là là, moi j'ai une chambre pour laquelle. Là on a besoin il y a 2 appels après la 6 ça, tout le monde en a Instagram. Là on a besoin il y a 2 appels. Merci, dans mon message qui mon et des qui m'ont qui mon connexion du ouais ba message qui bonsoir Karine Orlando depuis na Allemagne na Libano mingi komono na mamelian et salibiso et c'est bon. Merci beaucoup hein on a des points et Allemagne au Chile biso pe Combotier au biso la France. Bonsoir Karine, c'est Gege Zofula. Gege Zofula je te sali. Malgré na bibliothèque tout mabanga on a linga ko ba mabanga felete mais le roi natala ba message télé le gars na occasion. Natala kaka. Moi mabanga ya vite fait. Nga mabanga ni akaifo au solo lina wester. Mais juste oh là là appelle le côté. Oui, allô bonsoir. Oui, allô bonsoir Karine. Bonsoir maman, bonne fête. Bonne fête, Karine, mon candidat Baron. Oui, maman. Merci, maman. En tout cas, le sujet, le vraiment qui toque ma carte. C'était lui, Koyo, Kande, Bolobi, Wanane. Basi, je suis pas à ma mère, Karine. Il va me souper, à ma mère. Entre parenthèses, tous les 2 côtés. Bon, je suis à ma mère, je suis pas à ma lave. Je suis des bandélés, pour banda, vous avez bien. Ma promo na commencé la bana kana ya ako o senti vraiment que o c'est comme moi na donc na sera moi na ba o pesa pisi ko côté yo na za na mbongo te talaka basaka o yo za na o ba sera ba ko na ba couple mo za compliqué en tout cas là toi vraiment exact compliqué carrément na rai c'est vraiment trop compliqué na ba couple ko moi, ça va na bana, mobala linga ba 100%, rien. Rien. Alors ça quand j'ai regardé ta ligne mais non, fond, on te mane penza rien. Mais c'est comme maman place on a yo conseil ni yo pays sikas. Moi ça na mona babalete, mobala place na bana ba abalate parce que complication aux ara atana ndenga cessé. Tomba na kande mwana kuti biso na mikumba la biso, tu veux te coûter mikumba. Voilà, merci beaucoup, maman. Ouais, tu vas me dire que vous autres, papa, tout ça, la beauté, donc ça bon, hein. Vous avez un bon qui dit ça, va couper la moi. Tout ça, merci beaucoup, maman. Nous sommes bons à boyer, à baboyer, à baboyer. Tout ce qui est là, baba, on a banda quoi. C'est quoi? Vous savez. Ah, chouette. Oh, potra, ah, yo, potokana. Acceptons na kudelio ce comportement na ezade na o ekutani bobandi hein so wali ne pe barati ukipe na odi makaka tongo musala leta ba umo siko oboya mobali wana kapa ni ba na umipesika makaka musala lo ba ni zangi osobe o keche to buka bio changer kecho servet o changer la chote peut-être makila na corona yepi itika kenda akataka mingi batika bana hata mwana benge papa j'ai besoin de téléphone oui na consomme là aussi j'ai dit ata soma déjà akipaka kutu bana ti akoti ko bana 4 5 après ça bon ka 5 relève 50 absolument tu vas peut-être répéter au moins on a payé une rentrée scolaire à beauté boni
bana baozo bati bafutaki bana me bafuti bana mboka ngo ezala combien so oke na keti moko neti ngamo exemple na ngamo keti moko de ezanga ba 5 keti sikoso bafute bango ba 300 bien 600 ozala bango 4 ekokate oso baketi bakaye petala liste ebele oso bakaya 50 euros te oleka 100 euros oleka ba 5 keke na bakaya siko kota na baketi kota na jogging kota na manteau kusile bazo atrasi mali les autres banda déjà c'est ça bon ekoka ate futanda kuleta bango batata ole bakenda na evite so ba réseau place bakenda kuna nde baso wana nde sigode bazotelemela bakuna nde za dépense le place ya tiki ba charge makila na azata na idete alele mwana koma lele mususu mukonzi ali yo yetu kona vete ngai papa o mwana komi jouer nga papa na e c'est mon fils c'est ma fille donc que décider na bana ngate merci maman kainga akitelo mbwa pana ko mbwa merci beaucoup maman Antino pour la vidéo télé de la savano en premier carré na évité pourquoi na évité parce que bando banai na moelo sa ménage na brosse non na mputé et ça acaba non brosse eza ya buka na siko ya sikeza na dépôt mais mali kuna dépôt chauffage ezalate donc voilà non mais les pas ménage ça aussi quand on les a moulé on a mputé aussi quand on te po bat babenga nga babisinga ba konyo salam salate because to mona kama mimi to lamba po ngapena la mkarita na kuta leba bonsinga ku leba ske basang yo lokana la mke tongo na bitena sel la ba penza direct ba mama peke na yo kaki ma balobi na sala même ma boye ki mo ka ki no sang après donc voilà merci beaucoup maman en tout cas merci carrément pour la CP mais ndeni so yo so ki ya yo stili mari lo rapporter yo ta okatango neni non en fait non bako bazwaka ba vidéo na nga bakata mutu te o kata mutu ndeni pas tout à l'heure les botana na mama nani et bega ki mo après na mona ya côté na kongo ko tala grâce au lobby ni yo ko ndeni akata on ba encore non bazwande ba vidéo na nga ba chana ba chaîne YouTube la ba ba page yango peut-être mais net nga ba YouTube na nga mutu mususu wana droit ya kata ngate je sais pas ce qui prend une connexion to moi complication que moni na maîtriser non nous mamba ba YouTube to moni donc voilà merci maman en tout cas ni baya za suka ni baya noiro c'est bon on a lati c'est on a lati baya et a robe mais et sous la genou tellement qu'il y a mon poussé il y en a bon vendre na divan pondé na kamuta bassa makasi na makolo mabité non on a passé des passer na ki n'habité là quand tout ça va na ba coûter on a salle à manger sala mesa ede nga na kozipi kama ko na boko même soit na sumo moni batantine ba yo sikila nga ngote mwana nga otala yo jipwano la taki robwana nandenge okwaki poitrine kote luke tunkie basa munene yana cheka be coupe ba mona kali kolo ya hob donc on peut être transparent les colos ah comme ça té c'est pas nani na donje kitu kwa nani na album na bilikwa no eza ba single nini oyo zonga ba extrait ya zonga ya clip to songa ya nazo beta kaya ngo nazo beta ngo de qui vous mona ni na téléphone et kuna zo kwa ah ouais merci c'est gentil maman en tout cas c'est les carrés merci beaucoup le bien meka qui kokota le kuna dimanche ah ouais ça va peut-être peut-être à saturé laquelle on est à saturé ok voilà ok à ce voilà je peux comment mimote papa ya pas mimote mami mina si bon personne boté ya ba ka voir on a comme na suka ok bisous quand on le bima ta dit ngana côté ok bon personne boté mami mbote na bino ok bisous bye merci ayo qui même pas beauté non mami
Donc voilà, merci de Barbara, merci beaucoup là. Merci Nadine, vraiment pour accueillir. Tout le monde a Facebook, tout Instagram. Tout Instagram, hein, tout ça appelle vidéo, tout solo là, car tout le monde en fait. Bah tout va bien, c'est pas grave même dans mon lit, problème mais ça c'est peut-être quand Instagram là qui me dit bah mon maman, yo, donc voilà, balobi mingi atoza nde makambo atoza. Donc voilà, on a mamie, ça qui chichi. Tout le monde a appris, tout le monde a Instagram, appelle vidéo, to bengani to solo là, te banandeni ni ba santé, mais na kata kika na mambo atoza linde makambo. Atoza rien à voir na chirurgie na bossa no tonga moko, oko makaka mutu elelo mi ba krati libeli. Ote, ce qui va longola ngani malembe kuna mundela bossa. Hey, otenga na bezo ya basene bimsolo ko nanyo te kim kutu te wana msusi Miki Minaj. On a comme ma Chloé, on a comme ma Miki Minaj. Ils ont des conséquences. Bah on va bon rebelle na banque, bah ça va opération, bah bon va somme. Yo kongana yo. Tito quand ça 5000 euros. Ok, il faut retouche ba balolo ce qui me en ceux qui essaient 10 000, non, moi, qui sont pas ça que les yeux, moi, 4 000, 2 fois opération, les yeux, c'est 14 000, on se fait solo, se fait le pourtant, se fait des ah, ouais, sans conséquence, parce que ça va produire encore naturel. Et à la conséquence, c'est bon, ça, on a banzété, on a fleur. Civisant, hein? Agence Civisant, quand on a qui sont tarande bakati ba connexion boyete msuko lia pe na Kinshasa na neto uti na ba fête bo mpia ka janvier. Donc agence na mission Civisant ils ont en Belgique bon on a posté qu'on a page du numéro 1 no bengi montagne solingi otin dans la Kinshasa ba on déjà ba opesa mutu na Kinshasa opesa ba on numéro 1 mutu ba kindrati ko livrer même na banda kwa batu opesa dans ba kotika ba tumbo on anda donc agence ezakaka moko no bino webi na ko sarati agence ya moko donc kuna mingi pe grâce beauté par rapport à excuse par rapport à Poso. Mais bon on a mati na tombo qui na tengo. On a mis chocolat clair boué. On a comme un café zonze cholo zonze. On a mis la trezo et balate sous que mimiti na mbunju ba poil eleki et les autres ça raconte libanais on dirait indienne on dirait. Donc grâce beauté bon par contre quand même awa toza ya na bona nga na chirurgie na lingite o bakata esinga mabe ba conséquence tango ezonga mabe soko za na nzoto mabongo na misape vimbi nzembe tabeli sika ezako la la muki gêné mati o bona kenaki ba bakisanga soki mafuta na makolo po mopende tonda lokwa ya na baron awa toza ozu produit no atoza zo manse maleme mande numéro kuteza maman Nicole ako expliquer au calmement. Bon moi te tinga so na lie mingi na munene abosa ngala ba munene leki na banzi na ba régime na ko kanganzala kaka net bo mikolo na gêné na kanginzala na lia kana pourquoi bon moi te ke na konzi na ma sans conséquence na konzi sans ça nganduta sans ça ngaso bindenge nini sans parce que nazolia eza bloc eza naturel donc eza te ke oye munene ok ce qui va beti otunga ce qui peut nini oye munene après on ko na ba conséquences c'est comme non ah tout ça au frotter aux anneaux na poitrine est-ce que ngande na bo malgré que eza poitrine na naturel na botama est-ce que na besoin ya ah tout ça pour na non là tu as soutien chiffonté est-ce que naza na besoin non nana besoin na moti nana besoin ya munene te na pe na besoin contacter na besoin za kaboyi mais soki yo lingyo lekanga to soki yo po lingyo koma no kwa ngapo na msupa zane pe na ngote a pere vérité soki po lingyo koma to za ils en ont moins cher et pas maman Nicole on a besoin libumu kamite na okay ba tu ba wona ba on libumu ele ba on munene lekitela libumu tela libumu ngayo
Boumou ke atoza. Ozo monse. Ozo ki li ba olandeli la yo. Ba olandeli la yo. Ba oyebite. Lelo pa kola une fois. Pas kola deux fois. Te yo kano se boumou ki mnene par jour 3 fois. Bazo landeli la yo après au mort. On a besoin de bassin. Et à mnenite. Et condate et lekate. Moi net ngala no comme moi maman bali au sombre. Et ça non y a crafté. Mais quand même, naza, ce qui peut t'aimer, quand même, hein? Ce qui peut t'appeler, quand même, hein? Et non y a crafté. Moi elle va faire. Bon on arrive à faire ou pas. Et après so ko lion e kama o ma pe ki bokolo. Kai o mo na pe zo telingi anyo so. Depois ela tem só na bassin mais ana ba feste tout ça. Aí la solution. O akana ba resolver a pamba se ba tele na cima mbata. On dit ba ko mindele bongote. Il faut batalio moi resolver na rien mo ya na bouquet. On resolver un bouquet. Maintenant moi bassin na ngapé. Resolver bassin moi voilà. Hein? Et c'est le quoi moi tanga aussi, c'est le quoi moi qui magie, c'est le quoi c'est le quoi muscade, le quoi ma muscade. Donc voilà en tout cas. Lelo nasuki atoku tout le monde na siko na Instagram na ligibino nyonso to mingi. AWH Yondé double H donc ba gros bisous na Bella. Na Belgique Yondé na biso yo ya mwala est-ce que ndé na na bona na mo ba c'est na mki est-ce que ça m'a bé et m'a bête mais moto pa linga le kanga mbala ba yo wana toza monika umatinki wana beso pe ya kiboko lo ba tala ngi ba ko combien de PC makasi no kana mbongo mais ils ont na moins cher au comindengo lingi au comino Nicki Minaj et puis ce qu'on a dit place nyo so lingi vimba oh ba mole o monde betu musuba za na makolo mais mbona mipenda Nicki Minaj ça non les gens c'est ça ko ça ça mipende minene mais ça ba mole Nicki donc un journaliste na o ba tout ta kana na kendo tikele ce qui $1000 wana arandi o mama kete ata Égypte mamimi ngako na ko x na ta Égypte pour akana bassin na mipende awa nzete et quand c'est complexe le point là ta basket il faut la kaka alati slim à côté ici na kati mbamo basket kilote en là kati soit lati azaleti soit lati ba montante ba série mon akini kuna ba basket mo rien qui ba binga ngo ba Timberline ya milaiti na jino imagine na mo yakini D'accord, là, t'as pas osé dire comment on les aime qui et quand c'est complexe, ok, mais en complexe, il y a un outil. Complexe, ça veut dire que on a un colo X, il y a un colo tout droit, non, il y a yo, non, là, t'as mini-jip, non, là, t'as collant, attends, il y a un autre coyer, bah, pour nga kunati. De ça, ça besoin mon là. Zan, on appelle les collègues, et les kilo, mon les arbres, c'est là, ma colo nzoko, oh, ma nikia le barret, ma colo le film, oh, oui, bien mon couteau déjà. Moi, je tombe les yaki. Posant la maison comme un beau. Bakaka a toza. Pour pas pour la peine à mon le parti ligne à mon nez, c'est pas ce que la li pekanayo. Et à mon nez, to le boko. Bon, il y a des émissions par jour, une fois ou 2 fois, aux eaux frottées. Donc, sans problème, il y a des pour sauter sans et conséquences exactes. Donc, merci beaucoup. Nabi Nonyo Sombo, pour la grâce, beauté, toujours beau par pour l'année, Nabi Suffision. Agence Vision donc na Belgique ya Gisèle Zindayo et bisela mwana wa Esther donc na lingi bino nyoso mingi Bernadette Masengo Mouya Blondine Marie maman présidente Solungo Germaine pe maman présidente dans Londres na bossa mpete Polimbo kitoko peta na bossa mpete na Allemagne na boka e bango ma tante na Astrid de monter ma tonton Ben na bossa un petit Jenny qui casse mené à Christelle et Fernandez. Bon bébé tu me manques Christelle Fernandez donc peu déjà Moka Yamina belle famille na dans du Angel le King de Paname donc Arlette Dickens la mallette hein mallette à Paris Arlette Dickens na bossa invité ban na membre nyoso du cœur bra na kata moté mama na membre na ngibino mingi Papa Francine Yatemo, Papa Efemi, ya Myriam Mokondi, donc en tout cas, bah, Spiritat, la Madrabana, Naomi Darmon, Nafiza, Washington, grand pays Motema, donc, Juvenel Kimbala, Zolo Lokola Mbungusu,
ma fifi lukala donc balobi sans difficulté financière na bosa mpete mpakala ah non ben mon montant ba kombo te ba mama ni hein ba te bele omoni na bosa na ba kombo ba na membre ba omona ba ozo ngoma be or que bino so boza ya ngai donc mpakalov na bosa mpe sous maman Élisée na Londres maman Chantal Mampouya na Londres merci na bosa mpe sous papouche na bosa mpe sous maman ni na Anita, bana membre, na bosa mpe isusu te Mami Solange, na bosa mpe isusu te Nzambe bakombo dans la lingi bino mingi to mona sur Instagram Karine Mokonzi officiel Instagram to mona na donc bo s'abonner parce que un mois, on a vu déjà tout coxi, un mois, dans le cas de Facebook, dans le cas de YouTube, un mois, on a vu tout ça déjà. Donc, il y a 10 000, 9 000 et quelques. En tout cas, merci pour nous vraiment. Au bout, là, qui s'en a, on a dit, donc, bisous. Donc, Instagram.